Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali. Bonjour Kinshasa, bonjour RDC. Et Zalinga, Mokona Bino Mopanti Sango, Jonathan Bafoua, soit la fils de l'homme, autrement appelé Bosso contre l'homme de l'esprit averti, le journaliste d'État. C'est avec une désolation que nous sommes en train de dénoncer. Ma exemple, le Canada, bureau, il y a quartier, il y a l'État, Bissikani Nibatiki, to Bissikani Nibatindi. Population congolaise oyo babungisaki bakarte d'électeur bakende kozwa ba PV oyo kopesa bango nimisa kokende se faire identifier pe s'enrôler oyo kopesa bango possibilité ya kokende na makonomi na mois ya décembre prochain oyo koya. En tout cas, c'est avec un grand regret nde naza kosala vidéo oyo mpona koloba pe kobimisa ba mauvaise pratique nyonso tout esalema na ba bureau du quartier, surtout na bureau du quartier Katanga na commune ya Kasavubu. Ezopesa pasi na komona chef ya bureau ya quartier ya Katanga na ba agent na ndenge baza ko traiter ba lecteur o bazokende kozwa ba PV mabe. Preuve ane ke nga moko naza lokola témoin oculaire ya ndenge nini yango baza ko traiter bato mabe na bureau du quartier Katanga na commune ya Kasavubu, juste au rond-point force. Ozomona ke soki okomi ose présenter baza kosenga bambongo moko boye tozoyeba sens nango ete nga moko nazalaki lokola témoin ntango na koti mpo nazwa PV me ezalaki mama na likambo fale babana nano kosenga nga bambongo mpo basalela nga déclaration oyo déclaration eza uniquement koreconnaître nga ke nafandaka na moko ya bavenu eza na commune ya Kasavubu. Eza normal te dossier oyo ezopesama gratuitement, pourquoi côté kosengela mbongo na ba montant moko très coût eza très élevé mpona nini? Après lobi tolobi wana tokolobaki bakonzi baza mabe mboka ezotambola bien te au moment biso moko oyo toza censé ya kofaire fonctionner mboka na ndenge ya malamu, toza kotire développement ya mboka ou toza kotire mboka vers le bas. En tout cas, babiloko ya boye eza bien te, yango toza kodénoncer avec toute notre dernière énergie mpona kolobaki biloko oyo il faut esila. Soki nga naza kodénoncer yango parce que namoni yango eza kosalema na quartier Katanga na commune ya Kasavubu, mais reste oyo etikali na ville ya Kinshasa toyebi te soki mpe ba même pratique eza kosalema ndenge moko na bacommune mosusu mpe na baquartier ya bareste ya bacommune etikali. Chose grave, tolongwe na bureau du quartier, toye na ba bureau ya CENI esika bato baza ko se faire identifier pe enrôler. Mais kuna le sous esika makambo eza sous bosoto koleka. Nazalaki lisusu sur place na moko ya ba bureau ya enrôlement na commune ya Kasavubu. La tamboli na plus de 5 centres. Mais résultat eza toujours mabe. Ozomona bato baza kofungola ba bureau na 7 à quelque chose qu'on apprécie. Mais vers la fin baza kobebisa mosala ekomi kosenga mpona baidentifier mpona baenrôler il faut ezala moyena quelque chose. Service ya enrôlement mpe identification ya baélecteur toyebi yango kezalaka toujours gratuit. Pourquoi demander l'argent? Moto ayebi ke abimi na ndako na ye na ntongo mosusu na sa mbula mpona akende kozwa carte d'électeur oyo ezali pièce oyo eza kopesa eningisa kokende na makonomi. Mpona nini kosengela yango mbongo? Service oyo eza ya ofele oyo l'État eyebi epesi ningisa ete population congolaise, bakinois bakinoise en particulier, puis bacongolais nyonso tout en général bakende kose faire identifier et enrôler na 0 francs. Pourquoi kosengela yango mbongo? Toza ko dénoncer mpona koloba trop c'est trop. Tokoki ko continuer ko vivre lokola ba esclave te na propre pays na biso. Tokoki ko continuer ko vivre lokola ba esclave te na propre sol na biso oyo bakoko batikela biso.
toza Congolais, tobotami Congolais, tozokola Congolais, tokufa Congolais, il faut to bénéficier na ba droit na biso lokola ba Congolais. On ne peut pas accepter que les étrangers viennent nous gérer la pays na biso moko, ça c'est impossible. Soki tokokufa tondima tokufa mpona ba bonne cause po tozo défendre mboka na biso. Soki tokokufa tondima tokufa lokola baliwa ya balumumba, tout simplement parce que balukaki lelo Congo ezala indépendant. Et tokotelemela banti valeur nyonso tout tina suka parce que ce pays doit changer et ce changement là est possible et le changement là c'est maintenant. Trop c'est trop. Congolais azaka kapona souffrance té. Congolais azape mutu moko boye pe il faut vivre heureux na mboka na ye. Alors toza ko tirer sonnette d'alarme pona ko éveiller conscience ya peuple congolais nyonso tout. Oaza ko se présenter na bureau du quartier pour la kozwa PV, oaza ko se présenter na ba bureau nyonso tout ya ba centre d'enrôlement, ayeba ke ba service nyonso tout eza ofele, ba service nyonso tout eza gratuit. Service moko te eza lié na montant moko XY, o il faut afuta lokola prix pour na azwa PV, o il faut afuta lokola prix pour na azwa carte d'électeur. Carte d'électeur ezaka toujours gratuit parce que eza moko ya ba devoir pe ya droit ya peuple congolais, eza ba devoir moko eza civique. Oyo congolais faut akende a voter. Alors tokoki kolekisa yango eleka bongo te inaperçu tokenda tonyokwamaka tozonyokwama nano na bakolia eza ya pasi tozonyokwama nano na bamoyen de déplacement eza ya pasi tozonyokwama nano toza na misala te tokoki lisu kondima te tonyokwama kaka mpona mwate ya moke oyo bapesi biso te mpona kose faire identifier ya enrôlé tolobi toza kondima ete bakonzi bakoyoka mpe message ekozala passe ekokomela bakonzi oyo baza censé kozongisa makambo en ordre mpona makambo esalema ndenge esengeli. En tout cas, merci mingi mpona baye oyo bakolanda biso bamema message oyo ekoma tie pa bakonzi oyo bakozwa ba décision sur ba mauvaise pratique oyo eza koleka na ba bureau du quartier na ba bureau ya ba centre ya seni esika ba électeur baza kokende ko se faire enrôler. Merci.